Bon, bande kombote, lelo na yi na masolo ebelete. Lelo la koyaka pona kokumisa ba communicateur. Ba communicateur o bazo bondela mboka baye ko bimaloko ya mayebo. Donc to bengi guerre numérique et botemi na bana ya mboka bango moko. Di foot à terre, ya basali bango boete ba pesi gouvernement eloko moko te. Neto ya mboka ya Rwanda ya futa kapenza ebele ya biso babimi, c'est-à-dire bolingo ya mboka ebimi. Na yeko pesa na kotanga mwa kombo ya bamosusu. Poso elekaki tosolaki makambo Itali concert ya Gigs. Mono ya biso ya Juna Janana o ayebani makasi avo akobeta na baninga na ba Yusuf ba Daju ba mwana biso ya mwasi Didi Stone akozape na kati wana bato ebele. Eloko pesa linga kanda eza eloko nini. Naza mutu bakanda te, c'est-à-dire na linga mutu mona mutu moko ba réglo biloko nyonso fosa na ndenge elongo bani. Na mona ka ekomaki liseki. Ndeko na biso moko Gilbert Baloufou. Je me rappelle, je devais normalement kokende na kotala pe film où elle a lancé sur les crimes oubliés. Et ça qui en 2023 na sinazonga ina kisasa. Ba association na ya ba Rwandais ba komi ba konzi ya mboko yo ba pekisi ke film wana emona. Toza suna de biso ya Cameroun ya komaka makambo malamu ya makambo ya ba Rwandais wana Charles Onana. Alinga ko présenter livre na ye kaka bango wana ba komi susu ba pekisi a présenter. Ba fundi eti kutu nani na tribunal. Mbala oyo tango nga na moni ba Rwandais wana ba komi susu mokande pa ba konzi ya mboka oyo ba lobi ke non concert sa matin non. Na bio comme il seki congolais yo Rwandais kaka tango nyuso non nga bibo na komeli pe madame le maire na lobi na ye na kominde na komaki wana basi na sina tangela ki bino j'ai argumenté pourquoi concert wana iselengele beta mabe la France n'est pas là pona kokende kondimaka kaka bindimela ya makambo za kuta mboka mususu te ngene na komaki alors lobi Nazu appel, il y a pas UNICEF, merci, n'habitez pas, merci, monsieur Chimbalanga, c'est vous. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire. Nous avons appris, n'habitez sur la mairie, parce que la mairie a commis l'inanité. Nazu, et donc, Bengi, donc, accusé de réception de la sénation qui a déjà pas de retour à l'île. Nazu n'a pas réponse. Et donc, on a dit, pétition et salama. C'est-à-dire que ce n'est pas spécialement que la pétition ne vaut rien. C'est-à-dire cette pétition, les akopé sangai neti bozana ngai na sima soki likama emeki ko salama ete ba pekisa conseil wana bande ko ngai kaka ndenge na kenda na francophonie na tribunal kaka ndenge na kenda na préfet de Paris na tribunal ndenge pe beaucoup moins na okena madame le maire. Mais na limité, na sentir que des gens dengue ba konza UNICEF ba bengi, c'est-à-dire mukanda wana et l'obami. Voilà, ndenge na ba ya bino semaine passée na ba milliers na ngai wana kindaka moninga na ngao nazane ya un ancien de RG, renseignements généraux ataza sur koate mais sur aux autres na batwana zara keba tikalika mila. Bon, il y a le bain nanga asia okaki ba eko déjà que voilà que je me préparais pour aller dans le tribunal na madame le maire. Bon, soka sakili seki soka sakili seki te ça le côté. Mais na sakanaka te na likambo itali mboka nanga itali bana mboka ngai. Ya mo moni na pesaki respect makasi la diaspora parce que j'ai vu ce que les diasporas ont fait. Tozalaki na bomoko ya makasi avant de tourner à Genève. Après Genève, Kokabole Kabama, Yaki, mais Sika, Denena Koluba,
tozongani c'est-à-dire na ba oyo bazali kotia tembe na mokonzi ya mboka baye kondima. Je veux vous dire quelque chose, parce que ebele soki bakopesa bino mbongo soki esaleli kote boa finiti par rapport ya bana mboka ndenge bazongani. Vous savez que ce n'est pas facile ndenge nalobaka ntango nyonso kozala Félix Tshisekedi. C'est-à-dire, le président de la République a pris le chemin le plus difficile. Le chemin de la diplomatie, c'est le chemin le plus difficile. Mais, même pas ce mot difficile, mais le chemin le plus compliqué, il fallait à réussir. Tamwana, babandi koboma. Donc, Kagame wana, tango bande o tokende tumba, boye bingaite, ingala yo bunda wapi. Yo Kagame obunda wapi. Obunda wapi o bitumbo bosaki bino na bino bandeko, bakote lio na ba américain ti yo moko soko bomaki bandeko no soko bomaki te histoire ko yebana. Pambate beaucoup pekisa Charles na leo la kuta makamna ote itali yote itali ngaite makamna ko ba ya mboko ya ngai yo bunda wapi. Et puis Rwandais a télé Rwandais a loni Rwandais a loni tala bokasite o mokonza sala ki habite pona joyer malamu obiso mwana soso akoganga si mama na asina. Bayo balandanga depuis kala bamonaki déjà na sina lakisaki image wana la face. Donc Rwanda zaika ce qu'on appelle la face visible, il y a iceberg. Donc monaka songe il y a iceberg wana iceberg, je sais pas en français comment on dit. Mais na seu ba fandela ki peza makasi wana ba mama na basaki banani ba américain ba Union européenne, c'est-à-dire des anglo-saxons, les occidentaux. Bamone bafandaki na sima yango ezoko pese makasi ya koloba do bapesaki ene ndingisa boma sala ndenge olingi biso asima na yo. Alors bibundeli mususu ntango ozobande ok ndenge moko abia faci ayoko te asukoka te ndenge toaple swali so ba 100 millions so tobimi biso nyonso toke mpenza tokoteli Rwanda wana kaka wana tosisi mutu na raisonnement na ye. Bon, mon colobanien, au sali de raisonnement, au bitin, des coïles au sali, au raisonnement, on a appelé malam, mais tout le rappel, le lingani, tout kende, bado, nous sommes au tangawana, tout kende tombe. Donc, bande konango, bazana feshi, au bazako na kipuku, au bazako na choki na popo, kabaka, bamoni soba bima, tout kende kambala, mon et tomba bona Rwanda. C'était son raisonnement, au colobanien, qu'on raisonnait, baya ko finga, on te l'a montré qu'on peut ça, baya raisonnement, que ce soit politique, nalobaka tango iso. Il y a une très grande différence entre la politique et la diplomatie. Dans la politique, na katia politique, basale lakate nyoso balobaka. On ne fait pas tout ce qu'on dit. Parce que tout dépend de ce qu'on trouve et ce qu'on doit faire. La diplomatie, on ne dit pas tout ce qu'on fait. Balobakate, nous sommes pas ça. Mais dans l'ensemble de ça, ce qu'on veut, c'est trouver un résultat pour le bien commun. Le président avait choisi la partie la plus difficile. La diplomatie. Pendant 18 ans, et les gens ont eu le temps de tisser, c'est-à-dire que Kagame a posé une question sur le Congo. Don't tell me about that Congo. Let's talk about Rwanda. Alors, ça va, le lingue, les lois communauté muto baluki, c'est-à-dire Congo, il y a Congo, il y a Tshisekedi, Congo, Tshisekedi, il y a Moutouna. Alors, à sauter, Moutou, c'est baby net indéconné, ou à Tchaka présent, et pas la bisouane. Je ne suis pas là pour essayer de parler physiquement des gens. C'est-à-dire que
mokonzi alongi esika oyo, c'est-à-dire ezaki la partie la plus difficile. Bon, ba oyo nyonso, moi, maman moko abinanga moko abi, papa, ba mindele ba eko comprendre, et que kaga mazobo ma biso pensa. Maman nabila maman, ba mindele wana, ba yebaki pe ba pesaki ndingisa. Et te aboma ndenge alingi, l'essentiel que trouble ezalaka na mboka wana bazwa kimiate. Kokanisa te ezali nde makasi lolenge ya koloba, lolenge ya koconvaincre bato wana epai ya mokonzi ya mboka nde basili. Donc esengelaki sika wa biso mpe libanda ntango ye azokendana toza kosala makelele. C'est pour ça que je dis toujours bravo la diaspora, bravo malgré tout, vous êtes restés unis pour défendre la patrie. Ça c'est quelque chose d'incommensurable. Nabi na maman wana ba mindele wana lolenge mokonzaki na bongo, c'est-à-dire ça a pris du temps, ça a pris 5 ans. Baba qui na 5 ans do bazoloka basa ke basili sae pe ba luki lolenge nyoso. Ce qui a donné la puissance au président de la République. Obézé le koni ondima ezayo obo pe kondima ezali yo. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. En dehors de ce qu'il a appris de son père, en dehors de ce qu'il a acquis pendant qu'il était dans l'UDPS, la carte, il y a ce qu'on appelle le représentant, il y a eu l'UDPS à l'étranger, comme un ambassadeur, comme un ministre des Affaires étrangères. Cet homme, c'est ce qui s'est donné à Dieu. Ils ont comme Sangaïa, même Nabato Nzambe, Tourbenga passer. Bon, ils ont un titre, il y a mon kili. Parce que, tu tigali ko ka place mon côté Nzamba, qui t'a l'air à Yezra, alors celui-ci est mon fils, je le reconnais comme pasteur. Tu pasteur, à ta mon côté, à Goya, qu'on va biso, qui était là, Nzambe, à ta lisi biso, à lui, qui a passé, non, ce sont des mots. Et tout le monde, si je peux le leur qu'elle passe mon barobé, un peu pasteur. C'est pas ça. Et puis j'ai un respect, je ne vais pas commencer à parler, mais ils se savent, ils se connaissent, parce que Nazana Moko, ou Nazako Sepene, Makasi, comme un casa mercenaire. Un pasteur que j'avais beaucoup d'admiration. Mais tant que la Kisanga et Sengonaye, tant que Bakotsaki, moi, moi, si, na Malembangu, Bakotie, Banjete, na Makolo, pasteur wana sepeli pe a sepeli ndene chef wana pekisaka batuzuboke de komela maite. Bon wana ka problème na ina Nzambe, je veux pas en parler, je veux pas essayer de faire son débat. Je voulais dire que la force du président de la République est tant oyo akendaki kosala prière en public devant son peuple. Il s'est mis à la brèche devant Dieu. Je peux peut-être le dire comme ça. Bon, et Beléo, Bakobenga Dialelo, Bobengi Dialelo, oh Bakondima Bandimi. Mais beaucoup découvrir la puissance de Dieu. Et on ne rejoue pas avec Dieu. Un homme qui s'est humilié n'a rien à y. Il y a président de la République. N'a les mingi qui n'a que dara. N'a stade Mukolo Ante Babenga Inga et pas ya. Prophète Jérémie, mais j'étais très malade ce jour-là. Je me sentir bien. J'étais à Kinshasa. Mais quand j'ai suivi le président, la télévision, je ne m'attendais pas qu'il me fasse ça. Il s'est mis à Benginzambe, à Pessier et Bongal, à Bifanda et Bonga, Yabokonzi, Yamboka Oyo. Père a déclaré, vous savez, un jour, tu as dimanche, prière, tu vas chaque fois dans la prière, mais mets en pratique cette prière. Les déclarations. Et qui a fait? C'est le numéro 1 de la République démocratique. Abi Congo ko tika sur ko zonga simate. Tala lo lenge
bitumba mwana mobali abundela nde biso na molili. Quand on dit na molili veut dire na molimo. Tango okomona nyoso ezalika ba mat, c'est-à-dire on a benga biloko apema ese toboke ko saba makele moni papa ndanga na baki la ma ndeko moko abinaka omoni photo kendika bitumba mbala moko soki tokendaki bitumba mbala moko tala yoko nga usala. D'abord un batu balinga ko sekwote parce que boko bakali no batu bazokufa mais lelo batu bakokufa tango toko kendina bitumba oyesenga. Nous aurons ce qu'on appelle une raison au monde. Mais ce que tu as na Rwanda wana yambo, te vas reconnaître au monde que M23 na bilo comme ça ezali Rwanda, te Kagame nde ya kusala. Lelo ba iko reconnaître ngo ata toko tokina bitumba ba baba non, le Congo a raison. Mais ce que tu as yambo. D'abord un gars difficile na ba bibundeleo ya ba mindele hein. Oza sima ba France nyoso tuna ba américain bazaki na sima be bundeli la bango bomona kabilo monde ba brouillard hein. Soki tokendaki monde entier linga kolobake Congo balinga ko condamner biso parce que ba okela ka bango oh génocide ba yeba ko ya biso te. Mais lelo c'est tout le monde qui en parle. Nazo ke na ba université mais au monde n'a pas na mususu ba oui nous avons appris. Mais notre rôle à nous, c'est de continuer à parler. C'est pour ça que nous avons toujours diaspora. Et si Kanyoso Ozali ambassadeur de la République démocratique du Congo. Et d'abord, j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Déjà, ce que vous faites, les années mais ressentez-vous encore fortifié par une puissance. Parce que, et le Koto Osala, Tozako Pikola, mboka na biso se kindaki, mboka isi kindaki. Bao ba na mona msobe nanga problème yate. Mutu na mutu aza na compréhension na ye na ndenge na ye. Donc pona ya abomi na no o ndenga lo baki bo lingi tsuna bo makombie po yo zo ba de aya. Obi ata Rwanda wana ya problème yate. Mais vous a finiti par rapport ya bana o ba telemi, ba communicateur. Je vais en parler tout à l'heure. Il y a un baratouchou, on a betaracete. Nous sommes tous en diaspora. Sans toi, n'a tango na comédie Jean-Yves Le Drian. Na comédie la carrière. Tango ma pona mesami na 2018. Na mona avant coup d'attaquer qui que ce soit à l'oba. Na mona avec la télévision. Ah ben, de contester. Ce n'est pas que Naza makasi kolega bango. C'est que naza na lolenge ya mibeko bango bako bango. Ndenge pe mo konzambo kakena bango na mibeko. Parce que j'ai toujours dit, pour combattre la communauté internationale, auto benga communauté internationale, au cas où déjà, ndenge Guterres, comment il s'appelle, Anthony Guterres, ça veut dire que M23 a bibundele l'équipe bango, alors que bango ne bakolo bibundele. M23 a le bon le il y a un moment, il y a un Jean-Yves Le Drian. Je me rappelle, on a livre, volume 4, on a comme le 5, hein, le 5, ils ont rappel parce que na commis les 4 fois. Dans le cadre de nos démarches scientifiques pour la sortie de notre prochain livre, nous nous permettons de solliciter votre collaboration dans nos recherches afin d'obtenir quelques informations concernant vos déclarations après les résultats des élections présidentielles en RDC en 2018. En effet, vous avez fait une déclaration médiatique subite le 10 janvier 2019, jour de l'annonce des résultats des élections en RDC, en ces termes, sauf erreur, oublie, papa, a répété ma camarade Baki. Merci, bon, Gabi. Nous aimerions connaître ce que la France avait comme données fiables, quantitatifs et qualitatifs pour contester ces résultats. Donc, on a rappelé plusieurs fois, oui, bien sûr, en tant que ministre, il ne pouvait pas m'écrire. Service naïne c'est le secrétariat CME, @diplomatie.gouv.fr. Beaucoup de temps, on a livre,
na volume 4 donc biloko nyonso na tia makambo elekaki période wana eyingi koloba nini tant que tu n'es pas en violation du droit commun continue à défendre Congo continuer à défendre Congo nafandaka mokolo moko na mokonzi tobetaka masolo abinanga me mon frère namonaki ndenge oningisaki mo moke Colette Brackman avait écrit des bêtises sur les arrêts mokonzi apekisanga te nde bokutanga na epe na tribunal nalingi biloko basaka parce que quand je parle du président de la République c'est une des institutions de la République ce n'est plus une dékolanga ou bawe ndekonte a mokonzi na ngai mokonzi na biso nyonso et c'est une institution à mboka biso tango ko saka na institution à mboka biso on trouver convergence pour l'émergence du Congo na makono yo alors évidemment mais tu sais qu'il a encore récidivé la kisinga e biloko yo ngai mokonzi kaka yo soko lingi na ke na tribunal chika na ko ya mitika c'est yende asenga na tika mais Nassina Bongisaki déjà, ce qu'on appelle, je l'ai aussi, je pense que je l'ai, qu'on a comment un livre, comment on appelle journaliste, c'est-à-dire que tant que vous avez un kachami beko, ko bangate, bako sakana kongo, téléma, bravo, bana mokarabiso, des gens de télémi, tout téléma, vous êtes des ambassadeurs de la République démocratique. L'ambassade n'a pas solo d'une manière administrative, mais si l'ambassade des alliés, c'est parce que Bino Boya Ambokawan. Et les alliés pour la Bino d'abord. Pour la Koyeba, Ndeni, ko battre la Bino, Ndeni, ko défendre Bino, Pendeni, ko lever la Makamboka. Alors, mais Bino vous avez les premiers ambassadeurs Amboka. À partir de Bino, Bakoyeba culture Amboka, Bakoyeba tourisme Amboka. Alors, tango yo, tata wana, comment les a Malar, au journaliste au Malar, a fingagi mokosi, en direct, a fingi nako tanga, a finga wana awate, naki na tribunal, naki na sina préparé, je vais vous montrer. Hein. J'avais dit, préparé, ils allaient, j'ai préparé. Pendant que nous avons recevoir un niveau à tribunal. Donc, on appelle ça une ordonnance de fixation des consignations d'une plainte avec constitution de partie civile. Mais mon cousin j'allais me retrouver et il allait payer très cher. Parce que Bassaka n'a pas beaucoup de temps. Bassaka n'a pas de beaucoup de temps. Car le lenge boté les mipana. Yango, Nazolo va l'air au sur la robette à Rwanda. Respect mon année. Pas na nyonso ya diaspora na binyonso ezala na Amérique ezala na Europe ezala na Afrique ndenge botelemela mboka na bino yango epesi na mokonzi ya mboka maso akosala na kati ya diplomatie eza ko réussir c'est grâce à vous. Alors on a aussi ça va quand même nde na lobaki lelo na ekaka mpona bacommunicateur na biso ndenge batelemi neti mayebo vous accompagner Moussala Mokonzi et vous avez c'est-à-dire c'est un réveil patriotique. Nazarason a landi ba oyote na kotanga so on attend ba comme lingo bateke comme sous na sangi ba on patuneti côté ya bibali natanga Gili Bokwala wana penza wanga benga professeur un homme qui connaît non pas seulement la politique à Bokarabiso mais qui est aussi un anthropologue hein dans le bakango. Donc, il y a l'ingoma Mitterrand, il y a Balobeli TV. Alors, Stéphane Balamangé, alors il y a le général, le général de l'armée numérique, 3-4 fois par jour. Très fort. Très fort. Jean-Claude Moubenga, alors il y a. Donc, Bazabat Mousson a l'adité, Jean-Claude Moubenga, il a son style, hein. Il a sorti deux fois, c'est-à-dire avec Jean-Claude, tu as presque ce qu'on appelle Makamebele. Alors, dans Jean-Claude Moubenga, on a Papi Kamwasi. Oh, Muntando Munderi, Penza, Muntando Munderi. Quand celui Papi Kamwasi a bandi,
aux autres, dans l'Ingala Kitoko, donc tu as envie de pouvoir suivre. Tu as des gens comme Gustave Kalonji. Alors là, lui, c'est une bombe. Ah, ça, c'est vraiment une bombe. Et puis, quand il parle, il y a un franc-parler. Hein. Vraiment, on dit qu'ils sont langue de bois. Ça, c'est Gustave Kalonji. César Ngadi. On a un beau-frère, Ngaï. On avait un Cléboa. Donc, on sentit maintenant l'Ingala vrai qui nous a d'autres. Mais tu peux a dit. Dans le monde, on a dit coach. Ça, c'est César Ngadi. Justice méchamo sous. Alors, méchamo, mais sous ce petit, c'est un grand journaliste à devenir. Azana banalise, soit à Bandaka. Donc, il faut l'année à pèser un sujet, mais tu vas développer, dire, mais où est-ce qu'il a acquis cette connaissance formidable? Vous en avez un style, alors, vous avez un Trésor Lumbu. Là, je préfère un Trésor Lumbu qui a bien chaud. Un garçon très dynamique aussi, de l'UDPS. Président René, n'en parlons pas. Alors, Messi de l'UDPS, il y a des sauts. J'aime bien son concept. Il y a Mathieu Balou. Ah, Mathieu Balou qui et ça, qui est et puis ça, Bissot en diaspora, ça nous fait du bien. C'est-à-dire que nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Nous faisons aussi ce que nous pouvons faire aussi à notre portée, parce que nous ne sommes pas des officiels. Mais moi, je peux me dire aussi officiel, dans le collectif Nabisson, hein, ils allaient quand même, un collectif, la loi 1901, qui nous permet de pouvoir attendre un mandat, Miké, et ça, à l'autre côté, toujours Mekakosa, la Kobundela, toujours Mboka. Alors, on a héritier Ngashi. C'est un garçon que je découvre aussi qui est très bien. Yeba TV. Alors, communicateur nuance. Il y a rumeur de Kinshasa. Bon, des fois, si ça rabine nous sauter parce que je m'occupe aussi que j'entreprends. Mais en tout cas, bravo. Bravo. Alors, côté à maman, bon, pour le banal, la justice, c'est anormal parce que na moi la kele qui n'a pas raté tu cas moi na ngai maman Lisette Mongendou à la kate, c'est-à-dire que je ne sais pas de ce qu'il arrive à trouver l'information, mais on a bien la tigresse de Fachi, c'est-à-dire sur Mekera Fachi, donc non, elle est formidable, maman Lisette Mongendou. Alors, bijou meta, oh, voilà, alors, comme on fait dans mon consi, mais on fait dans mon consi, bijou meta, waouh, yo kaso monoko, mais, au côté na monoko te, hein, à la lisi ba ebele, na kotanga ba komo na bangote, l'engue a kosekate. Alors, nazara moutud, maman Pascaline, n'a ben pasteur Lili à Moissy, très forte, l'église à Moissy. J'ai appris après, mais c'est-à-dire que c'est là où j'ai compris que l'UDPS a vraiment formé. Quand je parle, il n'y a pas aucun parti qui peut égaler l'UDPS, parce que l'UDPS est un parti qui a un fondement. L'UDPS est un parti qui a une doctrine. Parti ni so Boutang et doctrine. Pardon, Boutang et Tamoko. Auto-créé parti parce qu'il y a une doctrine, il y a un fondement, il y a exaté. Parce que UDPS, fondement, parce qu'il y avait ce qu'on appelle un parti unique au Boébian. Quand on se dit aujourd'hui que nous sommes des dépositaires de l'histoire de ce pays, nous n'avons pas l'occasion de parler à Batounou. C'est un mot, n'a commis Namikanda. Ata, les lobos ébitaient, et ça à l'autre côté. Et ça à l'autre côté. Je sais que dans 100 ans, n'a sûreté qu'il y a une osation à Mokili. Mais bao bakotanga ngai bakoye ba makamo esalamaki ya baponami o balinga kokosela mokonzi ya mboka oyo na ndenge na tie bango en accusation devant l'histoire ndenge na bino que Senko ezali comment on appelle ezali église catholique te ezali lisanga ya ba papa épiscopo etali ba sango te etali ba mama mamelo te. Donc j'ai mis ça tant bokotanga mikanda na o bakoza moyen bakotanga soki pe gouverner le kiki to ça mo ebele pona okabelata ba na ba bibliothèque ba classe nyonso to sala
C'est là où vous allez découvrir beaucoup de choses de ce que nous avons écrit. Alors, Maman Marceline Mido, Igwe, il y a Grande-Bretagne, très forte aussi. Alors, na base na bossa mais na aussi de sa part une révélation. Chancela Tchala. Na bengele ki na te wana mwana na ngai. Parce qu'elle doit avoir 22 ans, 23 ans, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que tant aux hommes va tenir ba Chancela Tchala, aux hommes ba justice mon chamesou. C'est-à-dire aux hommes ba ah nzambe nanga mokolo kozwanga ya na esengo papa na mboka na biso. C'est-à-dire que mais il fallait ba pesa bango ce qu'on appelle estrade ba bongsela bango ba fondation ya mokonzi mboka kosala pa mboka ese kindaki mboka ese kindaki. Voilà pour donc ba on atteint comme na bango te boyeba que vous êtes aussi parmi ceux qui ont joué un rôle très important pour qu'est-ce que je dirais éveil patriotisme au Salama. Merci beaucoup. Merci Banamboka Nangai. Merci, 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 merci. Allons-y. Tous à la mission aussi, Maman Konzi. O alingi aïe. O pe alingi te ezarango choix. Hein? Atana lola kona. Ba o pe baboyaka lola baza. Ba be anza be biso to la biso ba chor. Ba chor ana banu mo tina ba pasteur biso. Ana comme ça pasteur ana de chor. Mercenaire. Donc, je m'en passe aux autres Samalo. Donc, quand il y a Tshisekedi, il y a pas de Samalo, il y a ma béga. Parce que nous, aux Araboyens, donc, nous, aux Araboyens, oui, c'est qui s'en a aussi, non, et ça, est le côté. C'est-à-dire que ma bonne délire, au Mokonza, ça qui n'a pas, et boumi, ma bine, au moment de la soule, biloko ba efficacité, Dieu m'a dit, Dieu, quand il te parle, alobate kende kolobana libanda bote, akolobana yo, pe a pêché solution, au kende kolobana moto, tango yo bandi kozwaka ba micro, Dieu m'a dit, donc bando beta fiko koko maleke, donc soke beti aussi, soke beti te, obunungani te, toye bako banga nzambe, toye bako banga nzambe, moi qui vous parle. Bon, j'ai la crainte de l'Éternel. Je vous remercie de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Bon passez le week-end, madame. Merci beaucoup.